Gentini Ngobila Mbaka autorité morale o bana Kinshasa bazela oyo na ba ACP na ba ACP na bana Kinshasa biso nyonso losambo na biso nzamba yokaki yango eza mokolo ya esengo ya action de grâce oyo tozotombola bonzambe na mayemaso asali na autorité morale. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pourquoi soutenir rien? Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité. Ils vont pas
Boningo Bilambaka autorité morale au bana Kishasa bazela oyo na ba ACP na ba ACP na bana Kishasa biso no solo sambo na biso nzamba yoka kiango yango eza mukolo ya esengo ya action de grâce o tozo tombo na bonzambe na mayema so asali na autorité morale omona ki bana ya politique batanga na aéroport lelo massivement awa na cathédrale pour accompagner l'autorité morale mpona yoko loba nini mpo na nga nazoloba ke ezali signe ya fidélité na loyauté indéfectible na autorité morale na biso tokendaki koyamba ye mpo tosouhaite ye bienvenu bon retour maintenant teyo lisusu koaccompagne tobondela mpo aza papa losambo teyo koaccompagne mpo elongo na ye toprie tozongisa matondo epai ya nzambe na bolamu oyo nzambe asali mpo aza jobe politique tobosana te aza jobe politique yango jobe azongisaki matondo na nzambe lepre oyo babikisaki bazongisaki matondo na nzambe biso mpe lelo toyo kozongisa matondi mpo tozala baingrate nazokwa na ye mpo aza un leader véritable fort et un pacificateur oyo azounir o papa malamu ayebi kolakisa bana na ye nzela ayebi kolinga bana na ye mpe ayebi kodresse bana nakondimela ye mpe nakondimelaka ye toujours nakozala toujours attaché na ye ase souvenir toujours na babienfait ya Chantilly ase souvenir toujours na basourire oyo apesa na baorphelin ase souvenir toujours na bolamu oyo asala na kati ya Kinshasa lelo bana kili bazoluka ye nzamba lola akanisa ye na bolamu oyo asala. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, nous voulons lui dire merci pour vous avoir accompagné durant votre séjour à l'hôpital, pour avoir accompagné la famille, accompagné votre famille politique. D'autres bénédictions. Bana Nzambe tosangani awa mpona kokumisa Nzambe na ndenge abateli
tomonisa ete azwa lokumu mpe tokosenga ye akuba kotambola na ye apesa mes chers frères. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir Yé. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que Bukangalo nous a